Ok. Bandeko ba bolingo ngai osu na zongi, ok? Mais bino moko bozo mona ka makambo zo leka, ndenge ba okatela biso ba vidéo, hein? Mais ce qui est sûr, dans les jours à venir, na utu ko checker nani nanga compte nanga ya YouTube, ok? Na YouTube là-bas, c'est un peu difficile ko katela ka batu ba vidéo, ok? Je pense que dans les jours à venir, to bando utiliser YouTube, mais ce que je vais faire avant na banda émission, na banda web sabino bola nanga na YouTube, ok? Comme ça, kuna na YouTube, to ota nengi ba yo signaler na YouTube. Bino kasi to, biso to a préparé, nous sommes préparés. Eh, tabato, bo kasi bo bengi bo signaler donc to kati émission pe sili to sili si. Non, non, non. Nous avons le plan B, plan C, T na plan Z. Nenge ba Rwanda ba sala ka ba plan na bango ba A, T na Z, ok? Ok, donc beaucoup signaler awa. Dans les jours à venir, je vais utiliser mon YouTube, ça fonctionne encore. Ok, donc bino batu bozala ki esika na sukelaki, ok? Nangena lo baboy. Na bande sa déjà batu oyo bo benga ka batu, ya ba famille ya batu ko intimider batu, ke batika koloba boye, batika koloba boye. Moi je ne suis pas un enfant, je suis un adulte. Naza adulte, je fais ce que je veux quand je veux. Je travaille. Il y a personne qui me dit Fanananda Kutobando Futeloba Bills. Personne. Donc je travaille, je suis un enfant adulte. Je suis capable de raisonner, de faire mes choix comme je veux. Ok? À cet âge ici, ce n'est pas encore vous avez un mauvais calcul. D'abord, quelle idée? Des gens primitifs comme ça. Vous pensez que vous allez appeler mes parents pour leur dire quoi? Bino batbozo benga ba parents nanga ko bango makambo. Ok? La plupart de vous n'avez bino. Tala simazonga moto. Tala éducation nini opesa bana na yo avant oyo loba oyanga. Parce que la plupart de yabino bo benga kuna bozo ko benga bat bozo funanga. Ba éducation ya bana bino na zeb sabino eza mo boulou c'est du problème. So yo ko éduquer bana na yo te ce n'est pas nga masando ko ya o éduquer parce que nga ko éduquer nga aux avantages ni ko éduquer nga. Va éduquer tes enfants, c'est ça qui doit être ta priorité. Priorité na za ko éduquer bana na yo d'abord. Ça veut dire que d'abord déjà que éducation no bando opesa ka bana na yo oye comme ça bango ba bandi ba voyou batumitu esala kamala muté, ça veut dire que ezali déjà faux éducation dès le départ. Il fallait recommencer encore. Ce n'est pas aujourd'hui moi tu vas me donner des conseils. Pesa na bana na yo matea, bana na yo ba bonga parce que matea na yo wana o pesa ka bana na yo yango tida bana ba bonga te yango wana. OK, ce n'est pas moi que tu vas venir éduquer. Ok, na kebisi bino batu bozo ko benga ba parana nga kolinga ko manipuler bango bata masala za ko sala bata masala za ko lobe tama masala za ko sala me bana yo moko tala sima zonga mutu. Ça veut dire que matea na yo pesa ka bana na yo wana esimba ka te choix yango wana matea na yo beta poto yango bana bazala ka bongo baza ba voyou ba bandi basala ka pelo côté voilà bata bibota bota n'importe où n'importe comment oui yo matea na yo no pesa ka bana na yo yango wana ngo pesa ngale lo moral ngai n'importe quoi. Anyway na bandolo baboy pona makambia mama Marthe bataliban na bisa kabino bataliban ngata una nyata kabino na kingo ezala lokwa na nyati na omonde soda na nyata ka mutu mwindo donc na nyati bino na moko bodai. OK, video ya mama Marthe batu babengi nga o masawa ofingi mama Marthe olobi azali mbwa azali bitch na ko retirer yango te na ko retirer ka yango jamais. OK, na ko retirer yango te na ko retirer ka yango jamais. Bozoyoka à la guerre comme à la guerre. Tato bando finga mama Olivier Lembe to bando finga mama Kabila wala bando benga elombe ya mwasi bino moko bando benga elombe ya mwasi. So iba moninga na kati d'abord bato ya ba congolais basana ba bizalelo ya jalelo oyo à un certain temps lorsque parfois je partais dans les histoires des communautés yoka bangonya so bazaya ko lukanga eska fandi mama mama yoza elombe wana bazako sepela pona ofinga ba mama batu mususu pona zoko finga te mena zoko se défendre parce que toi na kata guerre à la guerre comme à la guerre biso toi na mindu kite il faut mabanga ya mafinga tala bangonyo sone bazaka ko saligner masa wana luka kana mona yo na luka kana mona yo za elombe ya mwasi oza elombe ya mwasi yo kantinga na batin ya bajalelo na kofana nanga kuna kaka masa bazako luka yo kuna je ne viens pas na sana besoin ya bajalelo na binote ya bajalelo mama yone bango utakuna eska bafanda ki baola nanga na place nanga na fandaki mama masawa na yo kaka na sangwe yo vraiment oza elombe
les mêmes gens là qui me disaient ça na kata communauté oyo bazawa lelo baza ko yo ko finganga kolobananga o naza ko finga fachi mais yo zako sanga yo combien de fois yo ko kutaka na communauté ko sanga ah vraiment tu es une femme forte, tu es une femme forte, n'importe quoi. Tant on a niati maman Marthe et comme ah osa impoli, osa mal élevé, osa mal éduqué. Si quand on a ça sabino ngana ote abino éducation. OK, moi je vais vous apprendre l'éducation. Ça veut dire quoi l'éducation? Parce que éducation on appelle ça na Congo, ça ce n'est pas l'éducation, ça c'est la manipulation et le contrôle. OK? Éducation on a besoin na Congo wana, ezali contrôle na manipulation. Ça ce n'est pas l'éducation. Maintenant moi je vais vous éduquer parce que vous avez la confusion de l'éducation. OK? Maintenant là, bof mon la mato ina éduquer bino. OK? Éducation, ezali lorsque vous impliquez vos enfants avec des valeurs. Vous comprenez? C'est ça l'éducation. Hein? Kolobateo, akofinga, nini. L'éducation, c'est lorsque on implique son enfant avec des valeurs. Ba valeur on ezali ndengenini. Ba valeur on ezanini. Ba valeur on ezali honnêteté. Ba valeur on ezali intégrité. Ba valeur on ezali oui, respect, oui, bien sûr. Parce que respect, ce n'est pas veut dire seulement olobakana mutu. Oui, maman, oui, papa, hein, oui, maman. Non, le respect, ça veut dire que même au niveau et que oroki ko simbelo ko za yote. Ça, c'est le respect. Parce que ngama sa wanazana respect. Moi, je ne peux pas toucher ce qui ne m'appartient pas. OK? Moi, je vais au travail pour travailler et gagner. Pour gagner biloko ezo ko appartenir nga. Moi, j'ai le respect. Nga na ko kendete na kesi ya l'état, na ken ko simba maboko na yiba. Prendre quelque chose qui ne m'appartient pas. Ça, ce n'est pas le respect. OK? Oui. Donc, bon, tu as confusion en respect. Respect, non. Bon, on a manipulé tout. T'es pour un respect, ça veut dire quoi, respect? Parce que, bino batbozol ngana zali mal éduqué. Entre ngana chilombo, nana za mal éduqué. Nana za mal élevé entre ngana chilombo. C'est pas parce que chilombo là, tu veste, azak le bas français ou à l'okota kana balabala ya France, que chilombo a bien éduqué. Maman Marthe a échoué l'éducation de ses enfants. Oui, maman Marthe a échoué. Na ibite na batu mususu lelo bonga okonsala maman Marthe lokola akomi maman mokosuki maman Marie et maman Malia. Maman Marthe c'est une incompétente. Maman Marthe c'est une femme qui a échoué l'éducation de ses enfants. Maman Marthe ce n'est pas comme d'autres femmes congolaises qui sont venues avec des enfants na poto ko souffrir. Lokola ba réfugié bazana le côté ba uti na baka ba réfugié ba ye ko banda. Non, maman Marthe ya na poto mobali ya tinda ye. Maman Marthe azoka salaire ya mobali. Mais maman Marthe a échoué l'éducation ya bana. Maman Marthe akoka kotangisa ta mwana mon côté. Vous voulez me parler de maman Marthe? Bon, expliquez-moi maman Marthe. Hein? Vous voulez que je vous explique maman Marthe? Maman Marthe a échoué l'éducation de ses enfants. Parce que maman mususu bayana ba poto aza veuve. Famille mobile nyokola e ayana poto atana $1 te. Ba maman na batinda bana na ba classe. Bana batanga bana ba koma ba bima ba koma batu. Mais maman Marthe avait l'argent, on lui envoyait l'argent na mobile atinda ye na poto na bana. Oui, bazaki ba réfugié mais papa mobile na ya zako sa na poto na gouvernement Mobutu azako lia kuna koma même premier ministre. Vous voulez que je vous explique maman Marthe, une femme incompétente, hein? Donc bazako basi ya boende tozo boya. Maman lokola ba maman Marthe ndé tozo boya na ba communauté. Ba maman lokola ba maman Marthe. Oye na poto mobile atindi na poto na bana. Okomi na poto, oza na capacité ya kotangisa bana, mbongo ozangi te, na mbongo ya mobali, oza kolia, naba avantage ya kozala, ya ki réfugié, oza nango, mais maman Marthe tangisi bana te. Tala Félix, ba produit ya maman Marthe nde ba Félix, regardez-moi ça là. Un enfant, non seulement voleur, Félix Aza malhonnête, Félix Azali unloyal, quelqu'un qui n'est pas loyal, Félix n'a pas d'intégrité, Félix Aza escroc, et Félix Aza malhonnête, Félix Aza moyibi. Vous me parlez de l'éducation? C'est ça l'éducation? Tala, bon revoir éducation, ngane na ko éduquer bino, c'est moi qui va vous éduquer. Parce que ba qualité wana ya mabe wana Félix Aza na ngana za nango te. Nga naza moyibi te, naza escroc te, naza malhonnête te, nalobaka lokuta te, ok? Oui. Bakalite ona naza nango te. Maintenant vous allez me dire entre ngai na Félix na naza bien éduqué. Nga na Félix na naza bien éduqué. Ngai naza bien éduqué yaya. Vous nous parlez de l'éducation, les gens qui n'ont pas des bases, des valeurs morales. C'est ça vous appelez l'éducation? Pour mutuala ti veste azoko loba français wana de bobenge ki azali bien éduqué. Maman Marthe a fait quelle éducation ya bana wana mibale?
Dites-nous aujourd'hui, botia maman Marthe nabino wana afanda wana botuna ye, bana wana batanga te pona nini. Pourquoi bana na maman Marthe batanga te? Pourquoi est-ce que les enfants de maman Marthe ont des valeurs, mauvaises valeurs comme ça? Pourquoi bana maman Marthe baza ba bandi, baza ba voyou? Qu'est-ce qui est sorti dans cette famille Tshisekedi si ce n'est pas la malhonnêteté de Félix akende ko yiba victoire ya ba combattant pour akende ko fanda wana? Qu'est-ce qui est sorti de cette famille? C'est une famille de tout, à part Félix Tshisekedi Moutake ko yiba victoire à bateau. Qu'est-ce que cette famille a fait sortir? Et là, on a une famille en ezanango. Bazana ba docteur, bazana ba tumoko, bazana ba nini, bazana nani. Même Félix là, il était combattant où? Félix c'est kala ko bimana bala asala qui combattant mon colonie. Tout ce là jamais comme on a. Félix a profité tant papa ne a commis faible. A ebike kwa ngelingele kabiso bandolia lisusute. Alinga pena ke nokota makambo. Oui, c'est un profiteur. Ça, ce ne sont pas des valeurs. Ça, ce ne sont pas des valeurs. Il est venu profiter de l'effort des autres. Batebele bazalaka wana nakata IDPS, ba mobaki, ba manvungu, ba tuana nyoso, ba kimisa bango. Est-ce que Félix s'est bâti plus que ces gens-là? Vous allez nous parler de quoi? Vous allez nous parler de l'éducation? Hein? Vous allez nous parler de l'éducation? Quelle base de valeurs que maman Marthe a inculqué dans ces garçons? Rien du tout, ba bandi, ba voyou. Félix Koutounde Bozo Mona wana, bande konana nyoso misu ya mibali, ba bandi, ba voyou. Christian, bandi, voyou. Lorsque vous parlez de Christian, tout le monde vous dit que Christian me doit l'argent, Christian m'a escroqué, Christian m'a fait ceci, Christian, moi na maman Marthe, produit à maman Marthe, soi-disant éducation yangoana. Bino bataliba na kote ya bino, c'est moi qui va vous éduquer. Ok? L'éducation n'est pas ce que vous êtes en train de dire que Massao est mal éduqué. Pas du tout. Hein? Éducation, vous voulez nous manipuler. Il ne faut pas confondre l'éducation na manipulation, na contrôler batou. Non, 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 non. Vous n'allez pas me manipuler comme ça. Éducation, na yebezali ba valeur morale. Ok? Kozala moyibite, ko yiba kabilo kwa batute, kozala escrote, ko bimanabasi ya batute, wana de ba valeur, wana de éducation. Ok? Moi, je vais vous éduquer, bino, mal élevé. Mal élevé. Beaucoup, vous manipuler le peuple congolais, ou en éducation. Hein? Na quoi apprendre, bino, na maman Marthe, mouta éduka bana malamouté. Hein? Maman Marthe n'a rien fait sur cette terre, elle a mené que des problèmes. Ok? Ça veut dire qu'elle n'a impliqué aucune valeur dans ses enfants. Ça, ce n'est pas l'éducation. Ok? Ngane na kote ya bino beaucoup comprendre. Na kote ya bino nanko. Ok? Donc, beaucoup comparé à Félix c'était. Bino bataliba bozo ba ngana za impoli, beaucoup comparé à Félix c'était. Hein? Ngana za malhonnêteté. Oui, je ne suis pas malhonnête, moi. Moi, je ne suis pas un escroc. Moi, je n'ai jamais pris même $1 de quelqu'un. Pour vous dire la vérité, moi-même, tellement que je suis tellement honnête, hein? Tu peux laisser ton sac chez moi, tu peux laisser ton téléphone chez moi, je ne regarderai jamais dans ton sac. C'est comme ça que je suis même honnête. Oui, oui, oui. Mutu akotike loko na epa nanga okokuta ngo kaka ndenge wana otikaki yango soki ezaki saki bafungola te okokuta ngo ndenge wana epa nanga. Parce que je n'ai rien à aller voir dans tes histoires. Non, moi je suis honnête tellement comme ça. Ok? Donc moi je ne suis pas lokola bino batbozo bisango binanga moi si azako bimisa ba parole ya boy. Mutu azako yiba kuna na Congo azako yiba baninga donc yenda za éduqué, yenda za bien éduqué. N'importe quoi. Faut confondez pas l'éducation, moi je vais vous éduquer. Donc wana zaki makambo na ngai na bande ko yebisa bino lelo mais siko toko tasiko na makambo ya politique ya Congo. OK? Ndenge Félix a bengi si soi-disant tozonga ba concertation. Oh mon Dieu. Félix a bengi si tozonga ba concertation les soso, dialogue national, concertation. Mais le vrai problème est quoi? Le vrai problème est que Félix, au moins tant que toza ko fanda to fandi ba 2 ans awa toza ko loba. Nga kutu 2 ans tena salika inane kakaboy. Mais ba combattant ba mandaki depuis Félix azwaki soki pouvoir. Soki soit disant pouvoir. Ba combattant ba déjà ko loba makambo oyo, OK? Makambo toza ko webisa bino ke Félix azo ko kate, azana pouvoir te, eloko moko te. Atika jamais ko senga moto a aider. Tout ça. Mais voilà maintenant les messieurs, il est venu répondre à ce que nous sommes en train de vous dire tous les jours. N'est-ce pas, hier, il vous a dit exactement ce que nous vous disons tous les jours, mais il a mis ça dans le français. Hein? C'est pas ça qu'on vous disait tous les jours. Félix a quitté. Nani, message n'a liboso yalobi ezalaki jeter l'éponge. Mais jeter l'éponge wana azolo bango sikoyo na français poto comprendre tout ça quoi a compliqué biso mais biso to ebike Félix a boaki éponge azoko kana yete
yango abengi dialogue azokoka conduire mboka te elekeli ye kilo makambo Félix ake komitia na kati wana elekeli ye kilo siko uli alobake na okoka te uli alobake naza kosenga aide ok uli alobake alia abengi alobio akoconcerte sikoyo ba force nyonso tout ça donc aza kobenga aide zala courage lenti musée asalaki Félix musée abengaka aide alobake ngana za prise en otage par les Rwandais prenez-vous en charge c'est ce que musée avait fait Félix, tu viens de faire les discours de musée, mais au lieu qu'ils en français, il y a le kuta, il y a français, il y a poto, il y a matonge, il y a quoi prendre kaka na matonge, tant aux autres liens, misuni, na ba français, pour batuba comprendre te makambozo koloba. Ne makamboloba ki lobi. Au lobby qui est au kokite, au lobby qui aux en a besoin d'aide. Ok? Donc c'est quoi, ba congolais, ba ya ko aider yo. C'est ce que tu viens de dire. Ba Taliban, est-ce que tu kosi? Makambo to yebisa kabino yango yo pouvoir tato azana pouvoir te. Bokei boko kotondi sa parler du peuple bolobi ke ce qui yende mokondi avant-hier botondi se parler du peuple là. Parler du peuple na butu ya 2 jours avant parler du peuple. Ba lwaka bwana batu wana nyonso ba bimisi ba veste ba defi ba veste ba latisi yango ba wewa. Oui, on avait fait des signals ba wewa nyonso boya awa na ba veste bobi malokola bata malonga. Ba latisi ba loué ba veste ba latisi ba wewa ba tondisi ba wewa na kati ya parler du peuple. Ba toyo po ba kende kosala nini soi-disant bras de fer na Kabila mutu azo contrôler ne soki na kuna soki ba juge wana bazonga ko placer wana bazalaka 10 bango ba okende ko placer 3 wana soki bozo sala soki rapport de force 3 rapport de force ni bozo na 3 sur 10 rapport de force zate 3 sur 10 rapport de force zate tala ba cinéma ya batu oyo si ko bo comprendre penda ke bozo ko kanabino te parce que rapport de force wana bolinge bo sala wana ba démonstration na boyo comprendre ke Kabila ko buka bino makolo OK bo salini noki Chilombo ayeko bisa so vérité siko ninga za ko kokate mais le problème n'est pas que siko azoko kokate le problème devient quoi? Le problème devient, Chilombo n'a jamais respecté ses engagements. Parce que lui, lorsqu'il était à l'opposition, Kabila ne respecte rien. Ok? Mais nous venons de voir bien que Chilombo, c'est celui qui respecte rien. Ok? Parce que Badil nyoso Chilombo asala na baninga na yeti lelo. Eza wapi? Badil nyoso suka wapi? Badil nyoso suka na balabala. Est-ce qu'on a balabala parce que Chilombo a commis na batu na ye batu ya tribu na ye ba réfléchir ndenge na bango ba raisonner ndenge mosusu ba foutre ba mosusu dehors. Donc Chilombo 600 conseillers wana nyoso zalaka na bango 600 conseillers. OK? 600 conseillers wana nyoso zalaka na bango plus ya 500 baza batu ya tribu na yo. Donc bango wana nyoso babande ko mona te makambo za ko ya. Tu es se ridiculiser ngwana ya ko sala lobby ba discours ya ko senga aide mais au sengi aide na langage diplomatique. Ah Chilombo. Makambo lukaki na Kabila okosili sango. Moi c'est ce que j'aimerais dire aux gens. Oyo bazo linga kokende soki dialogue. Je vais vous dire quelque chose. Moi soki ezaki place na bango. Na ngena tika Chilombo asisa makambo ye moko. OK? Parce que Chilombo na batuna ye balingaki basala tête dure na ba Congolais. Vous bolinge bosala mutu makasi pa na biso ba Congolais. Ngai soki nazaki batu mususu ba Martin Fayulu, ba Bemba, tous les gens là les Katumbi tout ça na lingaki na tika yo silisa makambu na yo. Parce que na niveau tokomi, OK? Chilombo soki atika liye moko, azana choix mibale. Chilombo soki atika liye moko azana deux choix. Ou bien akufa ou bien boma Kabila. Choix etika kaka yango moko. Donc il faut botika ye na match na ye moko abeta match wana. Ou aboma Kabila ou bien Kabila boma ye. Match wana Félix c'est facile sango ye moko. OK? Soki bokei ko renforcer Félix. Possibilité za mibale. Bino batu bozo kolba soki babengi bino na ba dialogue. Bolimo ke na ko renforcer Félix. Possibilité de kozala mibale. OK? Possibilité aux amis balé nini. Parce que dans la politique, tous les calculs, il faut regarder tous les angles na ba calcul nyonso. Possibilité aux amis balé ça veut dire quoi? Lorsque bato babande ko kende soki ba élection. On nous disait ici que les Dolphins étaient dans l'opposition. Boyoka moanate que les Dolphins étaient dans l'opposition, n'est-ce pas? Dolphin bozoko buzluka Dolphin Kabila bozoko luka Dolphin Kabila Dolphin azana kati ya opposition. To sala ki semblant koyoka. Boluka ki ba Dolphin wa Dolphin ngo ifo zala kaka Katumbi des fois ngo ifo zala kaka Kamere Dolphin
Félix bilialia mutu akolialia tango bande deja kolia na bakabili kuna na bakendaka soki na wapi kuna bakendaka kolia na banis tango bande kokolia na banis kuna. Le monsieur il mangeait avec ces gens depuis longtemps. Azaka déjà na kata ba deal na bato depuis kala. Biso toyebaka mais bato il dépêche tellement na ba combattre sentiment. Ya ki yo tolongola na Kabila, azana nu Félix azana nu ndeko na biso. Félix azai kolia déjà na bato depuis kala. OK? Les gens de Kabylie nous disaient les dolphins est là-bas. Les dolphins est là-bas. Tozo koyokati. Dolphin est kobima. Ezaki Félix ne dolphin parce que Félix a kende ko sala ba deal na Kabila, n'est-ce pas? Awa siko lelo Félix abandi ko benga biso to kende ko sali saye. Abengi na diplomatie asa ko benga ke alinga sala concertation donc dialogue. Dialogue concertation ezali parce que tu n'es pas capable de gérer ces gens. Tu ne sais pas quoi faire avec ces gens. Maintenant tu veux appeler tes frères congolais pour baya koyebisa yo quoi faire pour ba faire yo sortir na crise wana. Mais Félix avant ba congolais baya ko sali saye ko na crise wana. Il faut nous dire, deal yo signaki na Kabila ni koloba nini. Où est le deal? Lakisa biso deal. Parce que bayaka ko salisa mutu to ebike. Batiaki yone na deal yo ya boye. Deal yango ezalaki nde ya boye. OK. Vraiment deal yo eza bien te tolongolo ce qu'on a kati ya deal. Mais Félix nano lakisi biso deal te. Nano yisi biso te yo na Kabila boyo kana kinini. Olingo benga biso te yo salisa yo to ko salisa ndengeni. Où est le deal? Deal eza wapi? Parce que ce qui dit nabino elinkoloba, to sia hypothèse oyo. Ce qui dit nabino elinkoloba ke yo ba bisa ki bino ke bo sala 5 ans. Après 5 ans bozongi seli bango. Ndenge ni biso to yebi. Comment est-ce que biso to yebi? To yebi te yo kaka na bango nde bo yebi deal wana. Parce que modèle za ko bimasiko yo, c'est comme si yo za ko respecter deal te et deal on est déjà ko la kisake. Yo ba pesa ki yo deal bino bo sala 5 ans si mabozongi sel bango pouvoir. Oui, nde deal yo ndimaki yango wana parce que ce n'est pas possible que Marie-Olive Lembe a comme déjà ko sala ba campagne électorale. Oui. Marie-Olive Lembe a sala ba campagne électorale pour nini parce que bino bozaki supposé ko sala na 2 mandats. OK? Pourquoi Marie-Olive Lembe azako sala ba campagne et puis boza kotungisa ete parce que c'est toi qui est supposé d'être à la tête de la nation. Toza nata en campagne te. Pourquoi est-ce que Marie-Olive Lembe azako sala ba campagne? Hein? Ça nous interpelle quelque chose. Na ba pays eza normal muto akozi bimate 2 ans après, 2 ans mususu eza kozela bino, il y a bimaka déjà bando sala ba campagne. Ça veut dire que quelque part aza consciente que tout ezali koyeza ya biso. Olive Lembe aza consciente que tout ezali koyeza ya biso. OK? Donc siko Félix ako sakana ba congolais te ayebisa biso ke tokende dialogue tokende koluka koyeba ndenge nini tokobima na skata crise oyo tandis que biso ba congolais toyebi deal te ye asinyaki na Kabila soki deal wana ni koloba ke Kabila kozonga na pouvoir na 2023. Ça veut dire que ye a commis obstacle pour aya sikoyo ko baby salisusu aya ko casser lisusu force ya opposition. C'est ça la carte que Félix est en train de jouer. Oui, ako ko sabino siko abisi bino binamino ke boya ko sali sangai tango bokeye kuna ko sali saye ezali ko fragiliser lisusu opposition. Pour fragiliser opposition lisusu bien apesa espace siko na Kabila lisusu na Olive Lembe bakende. Pourquoi parce que tala bato azali ko target ya Félix Tshisekedi. Target na asi atiaki déjà Kamere na prison. Bato batika libanda Fayulu nani Bemba na Katumbi. Batika na kati ya Lamuka. Ça veut dire Lamuka etika lokola moi force moko boye ekokiko telemela bango lisusu pona ba élection, n'est-ce pas? Parce que ceux na batalamuka na bayoka ni bazonga lisusu ensemble en force na 2023. Ça veut dire Katumbi Bemba na Fayulu ba remporter ba élection. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que yoso ki Félix oyokanaki déjà na Kabila kozonga na 2023. Ça veut dire que okomi pion ozonga côté oyo oya ko panzala muka. Parce que okomi déjà ko réussir ko panzala muka. Ezaka batu na yo nande baza ko mona te. Batu ya la muka Jean-Pierre Bemba na Katumbi baza ko mona ba jeu ozali ko sala bango te parce que les mêmes jeux tu es en train de faire. Tu les as fait les jeux là na Genève. Oui, ba jeu ozo sala bango siko za ba jeu sala ki bango na Genève. Balingi sikoyo Kabila tindi ye sikoyo aya ko panza bino na ba dialogue parce que na kati ya dialogue wana ekobenda bika mutu na mutu akoluka ko se positionner tant mutu na mutu akoluka ko se positionner okobenda Katumbi kotoyo obendi Bemba kotoyo obendi Fayulu kotoyo la muka esali nini et s'est divisé. C'était le seul parti, c'était le seul force politique o etikali quand même o ekosala bino face siko Félix batindi ye sikoyo apanza la muka apanzala muka na soi-disant dialogue batiala muka bakozala na pito pale bakoyoka na te mutu na mutu akobenda na yo ya ye
bo fragiliser la muka. Allez, 2023, la Olive Lembe wana, bo lancer deal na bino boyokana Kabila et comme il accompli. C'est ça Félix Tshisekedi est en train de jouer. Ba blague Félix Tshisekedi azali kosala yango oyo. Aye sikoyo ko panza opposition nyoso etikalaki pona atikela siko carte na Kabila po bayokana ki bongo na 2023. Kabila zonga, Kabila pesa ki po ya zonga c'est la Kabila match na 2023. Voilà les Congolais qui ne comprennent pas ce qui s'est en train de se passer. Ok? Félix n'est pas bête. Bon, mon aïwana te boudia dia. Tant que fan d'agwana zako lia biloko na wana abeta kape mo ba calcul na ye. Vous comprenez? Donc, première hypothèse ne yango wana, ok? Félix batindi aya ko boma siko la muka, soit disant na ba dialogue parce que so ba na ba dialogue e ko yana ba benda bika ba opinion divergence na kati ya la muka, muta ko benda na benda na abebis apandi bango 2023 Kabila ake ko zonga, ok? Wana première hypothèse. Deuxième hypothèse. Félix ayebi kaza tellement na problème na batuna ya FCC. Il veut maintenant se débarrasser de ces gens-là, ok? Pour se débarrasser de Batouana et à nini. Maintenant, là, il n'a rien d'autre. Il n'a pas de force. Azan a force, mon sous côté. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut faire. Il veut maintenant utiliser. Alga utiliser Batalamuka, ok? Batalamuka, ba osani, ba koyo kelema. Ah, frère, nabiso ba keko menacé ye. Toke ne kaka ko aider ye. Tant que ne kuna ko aider, soi-disant ko aider Félix. Vous savez ce que Félix va faire? Lorsque Félix va écarter le FCC, Félix va vous écarter vous aussi. Il va prendre tous ses frères Balouba, il va mettre partout au pouvoir. Parce qu'il aura le pouvoir. Vous avez impérium Kozanga. Regardez ce que Félix est en train de faire alors qu'il n'a même pas le pouvoir 100%. Félix a comme kotambo la biso naba babenga oba nan ba terroriste. A comme tambo la biso naba sniper. Hein? Félix a comme tambo la biso naba sniper. Hein? Vous compte, il n'a même pas le pouvoir, il n'a même pas le pouvoir correct dans intimider par sniper. Vous pouvez imaginer Félix avec tous les pouvoirs. Il deviendra un dictateur. Signaler botika nakata tozonga parce que aussi là